Donc nga na sengi balimbisa nga tout d'abord nanu soki elobamaki na mabe bolimbisa soki ekendeki par conseil ou bien koloba vérité ke na bible ndenge ke mwasi soki asali bongo asali mabe ezalaka bongo nasengi bino nyonso bolimbisi na nkombo na ngai bali na ye ndeko na bino naza mpe kaka moko ya libota bolimbisa ye akotikala toujours kaka famille akotikala kokabwana na bino te akotikala mpe koboya bino te parce que azalaka na likambo na motu te akotaka meme mpa bapolémique baartiste nyonso nyonso basala mibali bayebi ye par rapport tolandaka baémission yango nasengi bolimbisi na ce sens là bolimbisa ye na nkombo ya nzambe bien kasi akoti déjà na place ya pasi nga nasengi bolimbisi kotikala na bana mpe boye eza pasi bana baza bien te tala mama bakontaki akoki kobima oyokaki lelo mama kei esali nano pasi meme na famille mobimba meme na famille na nga donc esali biso to na bato nyonso bazolanda nga esali pasi puis épuisant ezali place ya esengo te tozana chéri nono oyo bato ebele bakodécouvrir tout à l'heure awa toza na ye mpo na esengo te toza na ye parce qu'on a été choqué aussi ya koyoka ke mama epela alongwe na tribunal ya Gombe tozalaki na yo ti tokendaki kuna le lendemain ya mokolo bakangaki ye mais lelo tozalaki surpris ya koyoka ke akei makala et ça nous a fait tellement mal alors mobali na ye chéri nono fallait quand même ya s'exprimer yango wana fallait ya koyebisa bandeko nyonso de loin comme de près bao baza na possibilité ya koyoka na surtout lisungi mpona kosunga ndeko esika komi wana eza esika ya kitoko te ya esengo te chéri nono topesi yo mbote. Merci beaucoup par la grâce de Dieu. Ça va? Ça va bien, maman. Ce qu'on s'est présenté, on va parler de découvrir, c'est pour toute la première fois que on a entendu la télévision. Qui est Chéri Nono? Chéri Nono Zanani. Bon, merci de m'accorder la parole. Sur vous, Mathieu, moi, Chéri Nono Yoyo, Nazali, Mbali, Maman Epela. Je pense que Belé, Bayoga, Chéri Nono déjà. Nabanzela Namana Ebani Chéri Nono. Nabanzela Mobali, Maman Epela. Ebele Baebinga, Ebele Baebinga Ite. C'est ça qui est salivement qui est. Babenga lelo pour se présenter. Bomonanga, Napena Monabino. Par rapport à ma solo au Bagotunanga, Bogoyoka, Ndenge, tu évoluer, Ndenge, tu solo là. Donc c'est ça. Chéri, non, ça va théâtre? Non, on a ça la théâtre, on a écouté mon théâtre, on a écouté Ndenge Bandate, on a tala raka, on a zappé fan. Il y a des artistes, c'est bien qu'il y a des artistes, c'est l'artiste comédien, mais et ça, au biso tout se fait la dans le monde entier. On a peine à faire dans le monde de théâtre, à choix dans l'opinion dans OK. Ça va battre dans le monde, se fait la mamie pela. Ndenge peine se fait la artiste comédien et belé na bassin à mibali. Puis c'est tout là dans la misala basalava et ça la biso c'est mingi. Comme ça ça. Chéri Nono, je t'ai parlé surtout d'abord yo yokaki bakanaki moi si na yo ngai pela koma. Aujourd'hui nous allons na wapi. Bon, ngai toujours sema maman ezalaki na tongo ya vendredi le 7 si je me rappelle bien ezalaki le 7 ya mois oyo kaka bon mama ebisinga na ke tournage omoni so baza kokende tournage babengaka bango déjà avant mpona bayeba programme peut-être kozala occupation misusu ozala empêchement okozala te il bosola déjà en avant parce que ce que vous monique vous a confirmé batcho na classement wana et ça là qui siko que nayebaki déjà azana tournage vendredi F5 de non Chéri Nono azana tournage vendredi en avance et arrivé ce que le vendredi là à Sukoli bon to melinga na eti to saliti to meli et kendaka tongo babandaka tongo na musala na bango avant 10h déjà il faut se présenter d'aller d'endroit au au bango nyonso ya tournage akei tournage ntango akei tournage wana nasutuki kaka après moins 1 heure du temps wana yo tikali na ndako nga naza na ndako après 1 heure du temps nayoka mama abengi ngai alobi Chéri Nono ndenge naza boye bakangi ngai naza na parquet ya Gombe na grande instance
en tout cas na minute on a déjà wana na bi pona problème nini abi en tout cas na minute on a eu problème té parce que ngana yaki émission oyo ngana moni ayaki tournage oyo ngana moni jusque là nano na se retrouver na yango té mais to solo la kaka na ko développer ndenge nini to banda okende yaki ndenge ni tournage bande connaît belé pe bazaki le jour à tournage ba monaki ye ndenge pe ayaki tournage ba monaki ye à s'échanger voire même na tenir alongoli même bilamba yaki nango nde tozo kutu même na ba god na ye biloko na ye nyonso sa prêtaki pona koya à côté si tenir à scène atiango mopanzi bon sibitima na se retrouver quand on appelle na ye ke bakangi appel wana bengaki na numéro na ye to numéro inconnu abengaki ngai na numéro na ye abengaki na numéro na ye voilà il paraît de to yokaki d'après pe mo mepele mo ndenge na témoigner biso mutabengaki c'est vrai et ça sur bon bateau et ça déjà na internet tout ça et puis voir une vidéo le bateau taki biso est-ce que avant peu déjà pendant katana ça la kata micro déjà pour le moment c'est vrai que vous avez déjà la partie pour venir et puis tout ça la vidéo mais qu'est-ce pour expliquer ce que vous avez maman dans quoi déjà la bande peut déjà pour bien déjà maman il peut la déjà le téléphone pour envoyer c'est que non il y a biso wana azo comme moyen pas comme moto pour passer la vidéo ensemble déjà pour bien non non moi je veux parler c'est que j'ai c'est ça moni aza artiste ceux qui les lots abimi libanda azali pour le monde entier pour na Congo azali icône ceux qui azana ndako moi sinanga na sala ba suivi etaki mobali ndenge alandaka nyonso eza na ndako na bapela libanda ceux qui na zate est na oyeba ndenge wana ye bezate nga onga na yokaki après o to solaki donc o to solaki na mwasi nanga ayebisi nga boye autant ba kombo ya bato eza pasi lelo parce que il faut des épreuves tangibles mais c'est que o ngana zoloba ezali vérité en vérité ngani ye moko muto tuninga yo kombo na yo tuninga ayebi ngande nazalaka na ye nde nazalaka pe na mobile na ye na moko pe na kati ya liboto ya famille donc appel na ye mama mutu ayebisaki nga alobi ke non chérie non mama oya bengi ngai alobi ke naza na masolo moko boye il faut tosolola yango mais comme ke naza na bamatanga moyen tokutana eza te nasilisa matanga bongo nayebisa yo tokoluka ata place moko tokutani tosololi après ezaki mpe mwa bakwai bakokutana basololi wana ezalaki oyo ngai nayokaki mama ayebisi nga bon après sikoyo ya kobriske nga ezalaki kaka appel ya kolobaki bakangi voilà tant bakangi yo komi na parquet ya mais quand pour ça biso il on il kanaki na parquet bombe est-ce que mon ndeko akanisa ki pe mona biso epela komona ki pa ya ki pe bon omoni na lisolo oyo tozoloba na silicité c'est yo memi ngamba moko rapide fallait expliquer vraiment des bien expliquer vas-y prends ton temps il faut expliquer bien les un message au monde entier ezolanda non na koki kokosa mutu te na koki ko profiter na kombo ya mutu te na ye pona ko inciter mutu te na ye pona donc Jésus donc nazama na kati kuna tenga na esprit ya ndako na ba mambo ya mwasi na ngai oyo ekomeli lelo donc ye ko sala sikoyo ke babengi ye atango ye tournage après 3 jours wana batikala komonana te ayebisa yo tabi mais mutu nanga lobaki akobenga nga ana cope moko boye faye bakutana basolola mais tilika aza na matanga azwi nanu ta bakutana te bon subitement kaka mokolo ayaki tournage wana babengi ye ntango babengi ye epai ya ndeko wana oyo bino tu boyebi ndeko abengaki ye bino nyonso boyebi même ye moko atémoignaki na kati ya grande instance na kati ya kasho apasaki na émission na sasa alobaki mwa ndambo ye atangaki kombo ya moto abengaki me ngai na ye kotanga kombo ya bato te po eza mpe mosala na ngai te nazoloba oyo ngai namonaki oyo nasistaki ntango abengi ye abi te ndenge ayaki tournage ntango babengi ye alobi ke naza na tournage place songolo pakala
yo koki koya wana te pona tosola pe to passer édition yango bien sûr eza vidéo yango habité moyen te na minute oyo yo yaka kaka place boye toujours sema moi sanga ebisinga yaka mbangu siko to betango show ko sala vidéo wana bon bisolo basolo vidéo ya nini bangi basala vidéo abike tango akomi kuna alobi tango akomi kuna o basolo linga na yebiti bisolo ezaka ke yaka to sala moi vidéo moko boye yo basenga pardon pour qui m'écoute bon moi là moi je ne sais pas donc yo ka vidéo nga wana niveau na nga na ezaka vidéo wana o nga na yokaki je comprends mais jusque là tango akomi kuna bazalaki na espace 155 akomi wana akutana motu artiste oyo abengaki tango akomi wana bavandi bakutani bango mibale cameraman moko te azalaki mutu te azalaki même mama oyo lelo mokimba boyebi ke ye mutu asangisi mama epela azalaki na ye piti wana ndenge ayebisinga c'est bakangi na komi daza koexplike nga bongo asutuki kaka amoni kaka baye kokanga ye o c'est quoi avis de recherche beko comme si donc nga na koloba ngo eza enlèvement nayebi eza enlèvement soki bozoluka mutu batindaka nano mutu invitation batindelaka mutu invitation première invitation deuxième invitation troisième invitation si ça ne va pas ozo se présenter te akomaka na niveau ya mandat d'amener soki na mandat d'amener baza kozwa te wasesa mokanda ya avis de recherche mama epela aza ikole na kati ya mboka oyo aza artiste ya monene soki abimi nzela nyonso ya kobima obe ya voyager ekeyebana déjà puise tala kaka ye ekeyebana mais tant que abimi te aza na ye normal ayebi mpe likambo moko te sans code sans quoi asutuki kaka babureau de baketch kakagu bakei na ye papa avant avancer donc tant maman epela akomi na mutu abengaki epai ayaki nano te mutu abengaki ye azalaki te donc ti babiro de bamema ye wana ti babiro de basomema ye mutu abengaki akomi te azalaki na ye te journaliste bongo na signalaki kasi place azalaki te mutu abengaki ye aya bakutana wana azalaki te mutu abengaki bakutana wana ntango ya ye nde bakutani na mutu wana place oyo ayebisaki eke yaka na espace oyo nati koloba d'accord na espace 155 eza espace bakutani batutu bayebi yango eza espace ba mpona mutu nyonso do eza lieu public par rapport ke bakotourne vidéo wana ayaki na esprit wana voilà chéri nano to évoluer parce que tv eza mbonga ntango okomi na palais de justice bakani mwasi na mais quand même ça la dame la question quand c'est maman epela après moi qui peut on a bosolaki nini juste là on est c'est pas ça qui c'est bon nga vraiment la dame a question na mona vie parce que nayebi pe na nuit te nayebi ete nayebi nde mutu na ye mais ye moko nayebi ete nakutana na ye te même elobi na ye nayebi te après cela mutu oyo abengaki epela mpona émission nde akolakisa nga na mosika abitala ye wana mama aye pe awa ntango aye pe awa nga namonaki ye ntango asa bandile kokende zo comprendre soki peut-être ayebisaki nga ke non chéri nono yaka mama yeyo nangaki nazwa temps ya kosolola ye moko azomona nde naza koloba donc natiaki koswala na ye pete pese nayebaki ete mais so apresentaki nga ke ye wana aye kopresente nga par après akomi na temps ya départ na temps aza kokende namoni mpe bangongo ezokende na suka afanaki mokili moloko kolia mpo fermeture ya bureau bakasho banini tu biso na moma wana toza comme bavisitere nga plutôt nangenda tuna mokolo yango ntango mama ngo ayaki oyo akangisaki ye est-ce que base confrontaki ti bongo ayaki kaka atali kaka confirme ka koti kasho epi yake tuka nayebi te nini elekanaki nayebi te par rapport ya confrontation bakutanaki te ye azalaki na kasho mama azalaki libanda ok voilà chéri nono lika mpe osaliso premier jour ntango oye bakangi mwasi na yo omoni to consort oke osali mwa bademarche mpe kisimbaki te
Deuxième jour, mais t'as pas exception. Des très biso, ma soeur, Nini lekeni depuis le 7 ti lelo. Démarche bo salité yango wana komi côté to komi nini. Akena boloko nini nde memi e po akena boloko ba condamné par rapport à ni. Maman ya le bala biso na moi c'est pendant mutakangisi parce que to kongoka bongo na mo ba rimer. Bon, ngana koloba oyo ngana moni. Oyo ngana moni. Naza kuti koloba ya koyoka te. OK. Naza koloba oyo ngana moni. Oh, vivre. On a vivre vraiment en réalité quoi. OK. Donc en réalité vraiment tu as kangisi ye ezali. Ye maman na ba moto. Par rapport ya bandeko na ya théâtre. Na otanga ba kombote. Te kotanga ndope ba kombote. Nyo ya batuna ya théâtre bango nyonso yebi. Ba mekaki tango ba ki ba kariye ba mekaki ko sola na mama. Oyo akangisaki ye mama mpe ayebisi alimbisa bango nyonso babi ke non mama tosolaki na ye nazwaka rapport te tosolaki na mama ntuka aza mama na biso mama palais donc tokosala kaka te tobongisa eza likambo ya famille donc ça sert toujours en famille akoya lobi aye te akoya lobi aye te akoya lobi aye te jusque là même le jour d'aujourd'hui tu as créé la prison centrale de Makala natikali komona répété voir même bakonzi oyo baza kosalisa biso mpe bamoni répété atiaki ya kochikola répété wana oyo nga namoni nayebi te na nsima na yango oyo nga namoni te pesi nazalaka na ntongo ti 18 heures. Parce que mpona bandeko bakolobaka eno te eza ye te kotakangisi ye eza mama na bango oyo okoki koloba nde sini wana parce que mo confusion kokota wana bon na bandeko nyonso oyo bazoloba wana en tout cas ceux qui baza na information ya koloba bongo wana nga nayebi te mais oyo nga nayebi par rapport ya bandeko oyo babandaki kokutana na ye na baoyo bazali kobenga ye mpona kosenga pardon ya bolimbisi ya ndeko na bango artiste mwasi na ngai nde eyaki koarrive sikoyo ke bayebisi ngai ke tokutani na ye na famille na ye donc naloba neti hier lobby. Donc lobby hier ezaki mardi. J'ai des épreuves tangibles ya bandeko oyo batindelenga vraiment ba image ya relaxa mal était batindelenga photo ya ko confirmer que asolaki na mama oyo sango oyo yebi ke ye mutakangisi akutanaki mpe na ba famille na ye ntango bakomi wana basololi amiablement. Bon, basengi beskizi nyonso basololi baseskize par rapport ke omoni likambo soki esalami ebibi mabe tosenga kaka bolimbisi donc basengaki babolimbisi na nyonso wana ntango base babolimbisi nyonso wana réponse oyo ayaki bayebisi ngai na bato bazalaki wana oyo batindeli nga image ya kolakisa ke bakutanaki na mwa ya mama oyo akangisaki ye na famille bango balobi ke non voilà biso famille na ye moko alobi ke bango nyonso baza lisusu na problème te baza na besoin balimbisa ye mais à condition eske ke papa na bango mpe ayebi te ke bino boye awa nde tozosola sikoyo amiablement nde eyeki esala sikoyo ke bazela bayebisa papa na bango bakutana mpe na papa na bango a partir ya maloba ya papa na bango ndenge akoloba bango nde bakopesa bango sikoyo suite ya papa na bango ko papa na biso andimi ou pas ou bien pour comme na niveau nini c'était ça mais quand même tant bokomaki na parquet balakisaka soki bakangi motu ntango okomi na papa bayebisaka ke motif bakangi edo eza boye ta moto afundi yo boye mais quand même na papier bomonaki ezalaki mwana mwasi tozolobela mais l'effraction est individuelle. L'infraction est individuelle. Te balobeli mwana mwasi oyo po banzo baloba eza ye te mutakangisi ye na kati ya note. Est-ce que bomonaki ke eza mwana mwasi tel mutakangisi? Bon, précisément oyebi niveau wana premièrement eza niveau ya bavocat. Vous comprenez? Eza masolo oyo toza na avocat na biso. Ye mutaolandela. Maître Jérémy nde moto aza kolandela makambo nyonso. Ye nde siko moto akomaki ti na niveau ya koyeba ye nyonso wana na nyonso wana na ntango sikoyo baye kosola amiablement nde baye kolobaki te
Yé moko en personne. La fille à personne, il y a besoin de limbisa déjà, il y a retirer plainte. Ok. Famille n'a pas besoin de limbisa pour retirer plainte. Le papa n'a pas azalité. En tout cas, il faut pas y c'était obligé de ça. Le rôle papa azalité, bon, et comment il peut boutou, tolali, et beaucoup m'appelle le Natongo. Batango pour basenga qui babolimbisi kuna ou bazalaki na famille. Balobi que non. Bachai kokutana na papa na bango ti la bengi pe aliki kaka azakoya bon ti pe batango ya mo bali mwenga pe nazana doit forcer bango te pesi les famille ya libotani moko ya musala o basalaka na za lokola mopanzi nga na pandi na ngai kaka otala kaka na ba mawa na ba pasi soki bayebisinga na yoki kaka. Voilà. Mais est-ce que si réellement pour on retirer plainte, aussi pour que ça soit mes parents quand même non, il y a une question na tuna qui est par rapport à combo ya nani ou porter plainte des anakati. Parce que ce que ça papa, combo ya papa des il faut papa rendre retirer. Ce que ça maman, il faut maman retirer. Ce que ça rien ne nous prouve que ça yemoko pour lobby eza avocat da yebi. Ce que ça yemoko eza libre choix parce que ça adulte. Pour ça adulte. Au vraiment ça na niveau ya Rolanda Mikanga ezali avocat. Yende mutawasala sala ba démarche on a ba démarche ya ko pesa biso ka rapport. OK. À partir yende to koyeba peut-être sima. Bon. Kombo nini za na kati ya plainte. C'est yebani. Za na ngoya ko bomba te quoi. Voilà, mais par contre comme il y a fait na ba artiste comme les mêmes sous mon ngi pe ba ko beta pe ba to ko na kota la pe la parce que doki apparemment il a été délaissé. Même na ba artiste comme les kota la ye ba yaki formaté, est-ce que c'est vrai? Bon, c'est vrai vraiment que l'artiste c'est vraiment c'est ça. Sans polémique, hein? Sans polémique. Oyo ngana yebi na o na yebite. Na ta o ngana lozalana na mona ki mututi. Peut-être il y a un déplacement na nga. Peut-être ba yaki simanga na zate. Et là je ne sais pas. Donc côté wana vraiment na kokota ya moté pour na ko ba yaki ba yaki. Tipo ba yaki bango moko ba yebi ba yaki kotala. Ope bayaki te bayebike bayaki kotala ete mais ngai en personne natia komona te mais par téléphone nde nazobengaka tozobenganaka non ça va tozobongisa komona vraimen boye non namonaki artiste te oyo vraimen se présentaki à part moko ya libota na bango ayebani mpe mutu munene ye mo mpe nayiki akoleka mpe na bémission koloba nani tolinga otanga bakombo bato te totiki yo kotangela okombo te na posé question moko na ngi na posé maman epela donc lelo libosa bato nyonso confirmer ce que maman epela kei makala et puis akendaki na heure nini exactement tiens ngai nazalaki na bureau ya magistrat nazalaki na magistrat mpona kotuna ye boni papa est-ce que évolution ya dossier évolution tokomi ya niveau nini bamama baye kaka te magistrat mpe aza moto azalaki na bato ebele c'était vers 12h alobi na ngana mpe ma 13h na mata ntango ngai na mati na bureau naye na 13h tozalaki na maître avocat toza kosolola kaka mpona kobongisa makambo bon makambo premièrement mpo likambo nde moto aza nanu na position ya kobaki na retire plainte soki ya retire plainte omoni ekoyede oyo etikali peut-être toyeba kofuta bamande ya leta abi atikali komonana ta se présente ti ntango nga na bimi na sisi wana na kiti ntango nga na kiti na se bato nde bazoyebisa babi chéri nono mama akei basinga mama akei prison en tout cas esala ye nga mpasi mingi toza baparent toza baresponsable toboli te mabe eyaka nango mbango mais motu nyonso oyo ndenge nzambe alobi soki omoni peut-être mabe ekomeli yo sengaka nzambe merci yeba koyeba mpe kosenga boyebisi si peut-être akomaki na niveau ke bakutana azalaki bino ya susi aloba naye na oyo nyonso oyoki limbisanga nga nakendeki nango par mabe te eza question oyo batunaki ngai tellement baprécisaki kombo ye azalaki na vie wana te ye ayaki na nde pib na publicité ya maison mama mika maison cosmétique ye ayaki nasala publicité na mama tout justement émission wana ekopase wana nayebi kombo ya journaliste yango te bon makambo balobaki te komona yango par baréseaux sociaux à partir ya question wana ye mpe alobaki comme conseil oyo ngai nayokaki ya malamu
alobaki ke non wana aza mama na biso videle azali moko na biso ya famille ya libota. Alors na ndenge boprécise bakombo en tout cas mpona ye esali ye mpasi parce que aza mama na biso tobali ye aza na eloko akoki koloba te puis eza makambo ya libala na bango mais na nkombo ya nzambe na bible ndenge ekomamaki peut-être soki mwasi oyo asabali soki asali bongo eza asali adultère donc asukaki na niveau wana comme conseil ndenge alobaki bongo ebimi ke afingi ye bango mpe basiliki mpo na nga nasengi bolimbisi na nyonso elobamaki na famille wana pise naza moko mpe na kati ya membre mpe ya famille mpo nazalaka mpe na bapapa nyonso ya mosala na bango nazalaka na bamama oyo tozalaka o mpe bayebinga donc nga nasengi balimbisanga tout d'abord nano soki elobamaki na mabe bolimbisa soki ekendeki par conseil ou bien koloba vérité ke na bible ndenge ke mwasi soki asali bongo asali mabe ezalaka bongo donc mpona kosukisa te mais mpona kocontinue na bike nasengi bino nyonso bolimbisi na nkombo na ngai bali na ye ndeko na bino naza mpe kaka moko ya libota bolimbisa ye akotikala toujours kaka famille akotikala kokabwana na bino te akotikala mpe koboya bino te parce que azalaka na likambo na mutu te akotaka même pas bapolémique baartiste nyonso nini basala mibali bayebi ye par rapport tolandaka baémission azalaka na ye bashosho na makambo na ye na bamosala na ye ndenge alobaka na ndenge asalaka mais ke nayebi te mpe c'est parce que biso tolandaka batélévision tolandaka baémission bayoutube tomona nanu place afinga mutu te place asala polémique na mutu te yango nasengi bolimbisi na ce sens là bolimbisa ye na nkombo ya nzambe bien kasi akoti déjà na place ya pasi nga nasengi bolimbisi kotikala na bana mpe boye eza pasi bana baza bien te tala mama bacontake akoki kobima oyokaki lelo mama kei esali nano pasi meme na famille mobimba meme na famille na nga donc esali biso tuna bato nyonso bazolanda nga esali pasi puis c'est prison ezali place ya esengo te place pe soso esenga babongo ebele est-ce que ba financement aussi ça vous appelle mon point de financer pour quelque chose tout ça pour ça bato bakotala oyo surtout ba facteur en vente la bombe ou le capital pour continuer pour la solution et obimisa et là ndeko azali esika ya pasi ndenge nasengi basika famille devant mama devant bato nyonso bamonaki mabe mais nasengi bolimbisi na moto nyonso amonaki mabe balimbisa ye et puis mpona makambo etali place azali donc aza place ya pasi moto nyonso place ya pasi azalaka na besoin lisungi eza lokola moto nyonso soki aza na hôpital azalaka kaka na besoin même moto oye kotala ye okonsole même na visite ya pamba même oyeli lilala te mais visite mpe oye kotala ndeko na yo esalaki mwa motivation ndeko na nga vraiment en tout cas mais ayotala nga epesaka mwa courage ntango bakozonga etikaka mwa mawa mpe pasi donc bandeko nyonso boyoki déjà message ndenge na lobi aza kuna oyo aza na oyo balingi basunga numero na ye eza numero oyo oyo tu baza na yango oyo aye bayebi numero na ye eza koleka parce que na prison bakotaka na telefone ezali numero na ye eza koleka mpona lisungi mpona visite koyende peut-être kowambia ndeko na bango mwa visite donc komonana mpe présence na ntango apasi ezalaka esenga to oyo baza na banumero na ye baza nango oyo baza nango te okorépéte numero te oyo baza na yango te donc eza numero ya motu ayebani eza numero 081 24 26 246 donc 081 24 26 246 eza numero ya kritisa monene ya icone elekaka nango partout par-ci par-là mais mingi na kosepela badérangement te mpo ngai nayebi bakuna te nde nazoloba boye oyo bayebi nga moko na famille théâtrale tokutana mpe tosolola oyo mpe ebele mpe bayebi ngai te donc naza te oyo mpe bazokana ya mosusu baquestion piège ya mosusu bazokana babenga bainformation piège naza na information oyo nakopesa motu te information yango nasi nalobi na précise numero oyo etali kokende kotala ye
pour na kotala ndeko na place azali ya passe et même le côté mes présence au solo là et ça la vraiment motivation pour na lisungi na pesi numéro mais pour na ba mbouement que na okokate ko yamba ba pel kili pimboka oyebi lelo ko benga eza système ba ko utiliser par téléphone mon y ba utiliser que par téléphone il y a ka place iboye à partir à place iboye a confiant qui fait muninga na e muninga na ngai abengi ngai bon mais pe muninga na e ye pe azanzambe te oyo esalaki ya benga ye nanga na toyebi te ye moko nde motema na ye témoin conscience na ye témoin toza banzambe te mpo tojuge kasalaki mabe obe bapesaki ye mbongo bacorrompre ye mpo akangisa moninga na epela en tout cas wana na ngai na bino bato bazolanda na mama epela toyebaki te moto ayebi yango kaka ye moko na nzambe na ye voilà chéri na ndesi sikoyo poto sisa na yo sikoyo koza na posa ya nini sikoyo elo ni ezosenga besoin ezani pena posa ya makasi bato batala biso bala de partout posa ya makasi premièrement je pense que nalutaki koloba yango awa moto nyonso soki asali mabe ou bien ebimite ou bien bato babi kosali mabe par rapport en tout cas moto nyonso asengaka bolimbisa eza maloba oyo tosengaka yango même na prière nzambe yo olimbisaka biso mpe epesa biso motema ya kolimbisaka baninga eza na kati ya prière ya notre père qui est aux cieux par rapport ya prière na baobjectif ya nzambe en tout cas respecter maloba ya nzambe na rechange te ni gauche ni droite donc balimbisa biso mama limbisa biso soko moninga ya liboso nasengi limbisa na nyonso elekaki ya mibale kanisa mokili eza moke lelo soki ndekolo mpe lelo place aza peut-être babike akufi nayebi ke ata okoboya mikesala yo pasi oliwa eza ya biso nyonso place ya pasi ememelaka bato bacondition bamaladi ememelaka bato neti ye déjà aza kobela tiayaki mission nakuti ya koforce tellement omoni kaka eza mosala na ye abi te esimba nga kuna apekisaki ye nabi nde ozokende tournage ese okokoka abi te nakokoka eza mosala mpona baartiste comédien oyo baza komonana te kotala ndeko na bango peut-être na niveau oyo tozalaki na grande distance na niveau wana oyo bamonanaki te nasengi kaka na famille mobimba ya baartiste boyoki place alobi ndeko na bino azali oyo baza kobongama mpona kocontinue toujours kolanda évolution puise ye aza na kati ya boloko évolution eza libanda yango na s'excuse nasengi babolimbisi na famille ya mama nasengi mpe mama bolimbisi natika mpe na mokumba bana naye makambo ebele donc c'est ça bandeko nyonso bomoni numéro na ye boyebi place azali oyo aza na besoin akende kotala ye ezala malamu oyo aza mpe na besoin asoutenir ye mpo eza place esengaka mpe mwa kolia akoki mpe kobela deki azobela déjà akozala na besoin akisi totikaka na maboko ya nzambe parce que wabi likambo nyonso soki ye totikaka na maboko ya nzambe mpe akoti lelo toyebi te oyo nzambe akosala à travers nde na lobi à travers bato nyonso balandi ngai donc évolution tokoyeba yango ndenge eza koévolue na baoyo baza na souci ya kolandela wana l'essentiel est fait papa lobi nyonso et puis asengi pardon c'est ce qui était plus important je crois que pardon ekomeli na papa esala pesa aval lobi oyo tozwi bazwi kokuta na ete que pardon ekomela ye à partir ya vidéo. Merci beaucoup na bino bande ko ya jusqu'à télévision. Merci na bino to ba fan ya mama epela en tout cas vous ko sana et on ça et même bien en tout cas vous abonnez massivement ba ko bazana ko sa ko sona epela bo benga numéro bo pesa papa dilo basuka po ko benga na numéro bo moni déjà bo ki numéro chez na PC chez na no ka ni ba tso ko ba c'est ça bon na za numéro bata ko remercier bazate bazalaki na bino peut-être ya na musika bon pour na ko remercier premièrement oyo nga na remercier premièrement na remercier na nzambe na mokano na ye oyo esalami mpe ake kosiretrouve lelo na prison nyonso eyelaka biso toyebaka te eza toujours mokano ya nzambe apelisi nzambe wana et puis na remerciement ezali mpona
nga moko nazalaki wana nazolanda basuivi tout na avocat baartiste vraiment en tout cas côté kosunga banini ngai en tout cas namoni moto asungi te da part na nga peut-être pour na financement na niveau tozalaki kuna makambo nyonso kolia na peut-être bayaki nsima na nga nde nazolaki ngai ma naozala na cachote nga naozala libanda badéplacement badémarche kolekele biloko kolia kendolanda avocat kolanda makambo tout donc nazaki ma atante ile banana yaki ngana na bon libanda ozali na bato te kopesa dédicace ba portage bino quand même forte bon libanda na kopesa kaka dédicace nde tokoki pe kobanga na ba dédicace yango mingi obanga dédicace te naza kobanga ba dédicace peut-être ya ko remercier musu bakombo bato neti ngai vraiment en tout cas peut-être kotanga kombo mutu azosunga moni même na bible obike soki mutu soki liboka gauche epesi na droite eyeba te naza na témoignage moko te d'accord donc na ba oyo nyonso kasi dédicace soko za na bato kasi na ndenge na bino moko si c'est vrai ou pas moi je ne sais pas mais pour na nga napesi bino nyonso kaka ba merci na mabe na malamu nyonso tokomi na niveau oyo toza na yango voilà merci beaucoup na bino tout bambote eza te bambote ezali pesa mbote bambote mingi na kopesa surtout neti ya na ye na kati ya Londres ya José Mampuya nayebi ke message ezali ndeko naza ya place ya pasi wana ya yo déjà patience mukendi kaya dessin wana bato nga pe nazala na soir na bango na passé ka message ndeko naza place ya pasi et puis ya JP Mongo na Londres ya JP Mongo aza na place ya pasi mpona basuivi numéro yango wana mpona kosoutenir numéro yango wana et puis baoyo mpe natangi bakombo te na rapport nayebi mpona kopesa bambote bien koremercie te puis napesi mingi mama lokola mama abengaka ye mingi asalaka baproduit cosmétique azalaka na poto kuna me nabosani nde kombo na ye aza mongala abengaka ye donc kana omoni ngai moko chéri nono osolaka mpe na ngai malgré tout eza émission mwa kombo ekimi naza na droit kotanga kombo na po yo oza moto oyo soutenaka ye privé par rapport ya relation oyo bozalaka na bango. Merci beaucoup. Vous abonnez massivement à nous sur la télévision, rendez-vous à la prochaine numéro. Au revoir.